bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Du président fédéral. Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous accueillir chez nous au nom de tous les ambassadeurs de la fédération de MPC Tchangou. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. Permettez-nous de rendre grâce à Dieu, pourvoyeur de victoires, de succès et de réussites. Lui qui donne la vision et la fait accompagner par la provision. Que notre parti, son président, son initiateur et tous ses membres soient des victorieux et des vainqueurs. Messieurs les vice-présidents interfédéraux, ambassadrices et ambassadeurs, nous sommes heureux de vous savoir parmi nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le MPC. Observation, je me rappelle dans ma conscience que Nazali face Yaba responsable. Amen. Gérer un parti politique, il faut avoir les notions de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous engageons notre parti. Je suis venu ici pour plusieurs points. Mais au résumé, il y a un point moko. Naye pona ba point belé, mais na souka et obimaka ka point moko. Le fédéral, après avoir écouté les sectionnaires, le président national comme notre parti, ma part pour le Congo, c'est un parti bien organisé et structuré en tant que chargé de mobilisation et de visibilité. Le président Moïse Mosese Ngoya m'a envoyé de palper, de causer, d'échanger, de voir les réalités qui se passent à la fédération de Tchangou, afin que dans les jours à venir, nous puissions trouver des solutions efficaces et durables, parce que bientôt, nous prochons vers les élections. Et Sengote et Sengote. Toye descente ya Moussala sous l'impulsion ya Mokonzi ya parti, président national Moïse Mosese Ngoya Junior, na initiateur na biso Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi pour na ko landela misala et fédéral ya Tchangou azali ko sala sur terrain étant que chargé à visibilité na mobilisation. Il faut que base na biso ezala opérationnelle. Parce que mon Kondi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Otozali ko soutenir bientôt tous en cap il y a ba élection, il faut que parti politique na biso ezala bien nasi na niveau ya base na yango. Alors le la fédération ya Tchangou ezali na plus ou moins 5 communes, ezali na ba cellule ebele yango tolingaki ko zongisa bat na ba parti beaucoup plus ko fidéliser ba membre na biso ba responsabilité autozali na yango pour que lobby
tous à la partie à Yambo et couper sa résultat positif. Totondi bino kotonda pona koyana bino pe bozaleli ya mukamela biso na Tchango tala biso ndenge tobelemi ebele pona kolakisa ete toyambi na motema mobimba kati na isengo po ete boye na ye ezali pamboli na biso amikinda kozongisa mwa makambo yalaki na kotengama bobele lelo ezongi kati na nzela pona kolakisa ete lingomba ya MPC etelema bobele kende liboso MPC viva okoka yo moko nde lokito kolela te ya solo koloba te tokosuka wa te lokola se koti na kati ya bakomini nyonso bitano na bitoko kende nango ti suka esika nyonso nano mbele betami te biso bana epesa Tchango en tant que fédéral tokokota na maloba mpe koningisa lokasa losebe kolela oyo ekolala elala oyo